la famille, makambo ya somo, makambo ya moto, makambo ya kafu, makambo nde makambo dossier sur dossier, affaire sur affaire, la famille Kobota ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi la baronne, oh ebela batu bayeba, ebela batu basepelaka na ye, mami de la Chine, hein? Ye penza akanga ba chinois, ye penza mama ya ba chinois olinga ete, ye azaka wana, balobi Karine Mokonzi mami, ebela batu babengaka ye ka mami, ye pe asepela tango babenga ye mami, eza ya koinda la famille. Biso nyonso tomonaki, toyebaki Karine Mokonzi azalaki bongo na zemi. Ebela batu bati lelo bayaka kaka koloba oh mama Ines enem mama Ines biso to suspecta kaka zemi wana ezalaka ka ya papa Evi ekoki kozala ya soki ya papa Elvis nkoi te ezaka zemi ya papa Evi pona ndenge tomonelaka yango Karine aza moto ba surprise la famille Karine aza moto ba surprise moko to ekolala kolamuka Karine Mokonzi aboti Karine Mokonzi aboti mwana nini ya mobali to ya mwasi nde likambo. Bandekolanga lelo tokota na mozindo ya kobota Karine Mokonzi, tokota na mozindo ya papa ya mwana na ye oyo lelo Karine Mokonzi azana ye na libumu. Kande na yebisaka bino. Babilo mosusu foto lobaka, babilo mosusu foto betaka lisolo, babilo mosusu foto kotaka en profondeur. Ezalaka toujours bongo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et ko dépendre kana R oyo bokolanda mama na bino Ines NM officiel kande boyebi grande major yakoya surtout et encore kokutana na bino lelo oyo samedi kande boyebi toye lisusu na dossier ya mami la mami de la Chine Karine Mokonzi la baronne la famille lelo toye na dossier s'il vous plaît ceux qui okoti sika na chaîne na biso ya Ines NM officiel na osenga na bino s'abonner massivement likolo ya kosabonaka massivement bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification kande na betelaka bino lisolo ngonga ya notification na biso ezalaka malamu et encore malamu mingi à chaque fois que Ines NM officiel akobando yaka na ba vidéo ya sika bokozala directement informé pour vous informer sur notre devoir eza eloko moko o toko boya te eza eloko moko o toko wangana te eza nango nature eza nango naturel ya kosabonaka voilà lelo toye na dossier ya Karine Mokonzi la baronne mami de la Chine banekolanga mbutu ya makasi ye kotele makeno Karine Mokonzi aboti Karine Mokonzi mataki kitaki kande boyebi Karine Mokonzi aboti to aboti te la famille toyeba biso nyonso Henrietta babotaki ye ezalaki na juillet ezalaki na juillet nde Karine Mokonzi plutôt ayaki kobota mwana na ya liboso oyo apesa kombo ya Henrietta Kikuli lelo o Karine Mokonzi achanja ye mosusu otia ye Henrietta Tshisekedi Henrietta Nkoi Henrietta bakombo nyonso bino bo comprendre kaka bozana mami mami Monkomba donc ye penza ayaka na bakombo nyonso opesa na ye bana na ye akipaka te soki mikolo boza bien ye baka keno mwana Henrietta pe akozwa kombo na ye me ye moko ayebi penza kombo ya Henrietta malamu kombo o babengelaka ye na école eza bongo Karine Mokonzi kobota na zemi na ya sika nano aboti te pour votre information aza pene ya kobota akoki koloba date oyo azokende kobota te ce qui est normal akoki pe koloba mois oyo azobota te po toyebi mokili oyo toza nango eza mokili moko eza na ba réalité ya makasi Karine Mokonzi oyo bomona na se rappela na jour mosusu akota live aloba na Tabita mwasi ya Océan Tambwe ayebisa ya lobi yo oyebaka bakomba oyo biso tovivraka après koleka na bakamera eza na bamakambo mosusu oyo biso tovivraka yo okotikala kotelema te okotikala pe komona ngo te okotikala pe kondima te ke non eza babitumba oyo Karine Mokonzi amemaka dans les secrets et ce qui est vrai c'est la réalité eza kutota makambo kobomba te babiso oyo tolekaka na batelevizio kande bomonaka biso na baekran tozalaka na bitumba moko ya minene eza bitumba ya mike te me bitumba moko ya minene makasi eza bitumba moko ya somo penza ya kosakana te alors Karine Mokonzi akoki jamais kopesa mois ya kobota te akoki pe kopesa date ya kobota te
ya Henrietta ebela bato bamonaki po Karine Mokonzi a organisaki baby shower et surtout a organisaki yango dans le cadre que la plupart ya bato babande koloba ke non Karine Mokonzi aza na zemi azokosa, je m'excuse, ebela bato balobaki bongo ke Karine Mokonzi aza na zemi te, Henrietta wana eza zemi ya lokuta boye boye. Tina ndenge Karine a organisaki baby shower, bato bakendaki me ti lelo oyo bato ebele bandimaka te ti bakomaki na balife bazoloba ke no Karine Mokonzi akendaki kozwa nde mwana ya kozwa mwana bebe, mwana wana Henrietta azalaka mwana na ye te. Ata ti ndenge bato baomona batre oyo ebimaka epai ya Henrietta na Karine Mokonzi, la plupart ya bato kaka nde boyebi soki moto aza na besoin akoya kokitisa yo, akoyaka kokitisa yo. Bien sûr, Karine asali na ye baby shower, mais bato batikala kondimela ye kaka te ke no Karine Mokonzi azalaki na zemi. Yango ya tour oyo ya bebe na ye oyo aza nango zemi, alingi ata lisusu kokipe te. Alobi na ye moko botika bato baloba, bato basala oyo bakolinga kosala, bato bamikotisa na babuzoba na bango oyo bakolinga komikotisa nga naza ta kuna te. Wana penza eza ba Karine Mokonzi, alobi azata kuna te. Ya tour oyo o baby shower oyo mataki ekitaki en tout cas aokota lisusu na baje wana te. Yango boomona bato ebele baza kaka Karine Mokonzi aboti, nano aboti te la famille. Karine Mokonzi nano aboti te, oyo nyonso boomona na bapage na ye ya TikTok, bapage na ye ya Facebook, eza nango ba video ya Henrietta tango akendaki kobota Henrietta. Karine Mokonzi tango abotaki Henrietta, kande toyebi biso nyonso, Karine Mokonzi eza na ba video mosusu oyo apostaki na ba video mosusu oyo apostaki te. C'est ainsi que lelo oyo comme Henrietta aza na 4 ans, Karine Mokonzi aye komipesa kilo wana ya kobanda kosala nini, koposte mwa ba video na ya kala oyo apostaki te. Mais en réalité Karine Mokonzi nano aboti te. Parce que soki botala ta na ba video wana pona bandeko mosusu oyo peut-être bokoyima bokotaka na Facebook bomona neti ba video aposte lelo. Eza video ya le 26 juillet. Et puis source na biso pe confirmer biso te ke Karine Mokonzi aboti, nano aboti te la famille. Donc bolongola wana na mitu na bino, to longola ngo Karine Mokonzi nano aboti te, Nzambe alola aza elongo na ye azo protéger ye. Damona ki bato ebele bayaki koloba oh mama Ines tala kutu makambo manike alobaki pona Karine Mokonzi, manike aza nani? Manike aza Nzambe te. Manike abota bana na ye atikala kokufa na nzela kobota te. Ata soki akoya kolakela Karine makambo wana, Karine Mokonzi aza makila ya manike te. Karine Mokonzi asambelaka na makolo ya manike te. Karine Mokonzi asambelaka Nzambe. Karine Mokonzi ndenge aza boye nga nalobaka toujours ata malédiction ata soki eza parent na yo aye komodiri yo. À moins que soki Nzambe permettre, mais soki Nzambe permettre to malédiction ata ya parent ekoki kosimba mutu te. Karine Mokonzi ti bakotaka salaka ba analyse na ye, eza musala na ye akosalaka barando, eza na ye musala na ye ti lelo oyo bato baye koyeba Karine Mokonzi abundi ebele sur les réseaux sociaux, abundi ti akoma niveau oyo akomi, ebele bato bakatana toyebi yango, ebele bato pe bamipesa me succès na bango Nzambe afongola yango te. Mais soki Nzambe afongola ya Karine, c'est tout à fait normal soki amoni likambo akoya aloba, akoya asala analyse, akoya asala rando na ye, c'est tout à fait normal. Ekoti kozala te kena parce que muto asali rando ngana ya ko prononcele maloba mabe yo nani yo Nzambe. Soki mokili yo eza ya manike kasi akanga mokili bato nyonso bakufa, Karine Mokonzi akobota très bien. Akokende kobota ka ndenge basi ya Hébreu babota. Ka ndenge babiso oyo nakenda na pasi, na okende na hôpital na pasi, na longwe na ndako 7 heures. Pasi bandinga plutôt na 7 heures. Moi pasi ya mike bande bendi na moni mai. Bala moko na lobi te 9 heures fona keni. Na komi na hôpital 9 heures, douleur ekomi komata. Tito koma 12 heures na boti. Eza ba jare ya mabota pe Karine pe akobota mwana na ya mibale. Ekozala lisusu te ke no akende kuna aumela na ye te pi akobota makambo nyonso tu ekoleka bien. Aza na problème na mutu te, barando asalaka sur les réseaux sociaux eza nango musala na ye ce qui est normal. Eza bongo. Bato ebele bazoloba pe surprise, est-ce que mama Inès, est-ce que eza vraiment ya solo Karine Mokonzi zemi wana eza ya Elvis poto monaki leki ya Elvis ayaki ko dénoncer que non Karine Mokonzi abimaka na ye na ndeko na bango te, Karine Mokonzi alingaka kaka te kobimisa nde mobali na ye te. Bato mosusu baoloba oh non azaka mwana papa Evi Kikule
omona ti basalaka na ye barando Karine aza mutu alingaka na ye visibilité rando herbe susu ezaka compromis ye na mobali na ye papa evi bayokana balobi ka tosala rando pona visibilité kaka bon en tout cas kande na lobake na ndenge toza boye na koya ko répondre na place ya Karine Mokonzi te na kotikala pe koyaka ko répondre na place ya Karine Mokonzi te soki ye Karine Mokonzi andimi kolakisa biso mobali na ye sur les réseaux sociaux eza vie na ye privé et personnel soki pe aboyi eza pe vie na ye privé et personnel soki pe ye na papa evi kikule bazalaka ka ensemble eza ka vie na ye privé et personnel eza bongo eza ka eloko nga na koloba ndenge babiso oyo toza marié ata soki un jour bato bakoya kozwa mobali na nga batie na miniature bazwi bana na nga batie bango na miniature eza vie privé na biso façon na biso ya kovivre oyo nakoki kolanda mutu te oyo pe nakoki koinfluencer mutu te ke non parce que biso tozovivre boye yo pe ezala boye te nazalaka bongo te donc Karine Mokonzi pe c'est de la même façon soki ye moko alingi ke Elvis wana soki papa Elvis nkoi nde mobali na ye alakisi yango nde mobali gloire au Seigneur soki pe te eza ye te po Karine biso nyonso toyebi aza mwasi moko azalaka na basurprise ebele Karine ayebaka mpenza kosakana mpenza na makanisi ya bato na mayele ya bato akosakana na suka seki na koseka aza mwasi moko azalaka na mayele makasi ya alors na kote wana nakoya koloba te ke no mwana aza ya mutu tinga ye moko mama nde ayebaka mwana papa ya mwana na ye donc ye moko ndenge aza boye ayebi mwana papa kolo mwana aza nani ye moko ayebi Karine aza mokolo bino moko boyebi eza mwa bongo en tout cas kande na lobaka la Chine bo continuer toujours ko soutenir Karine Mokonzi en tout cas la Chine bato bolingwa makasi bazali bato o balingaka Karine Mokonzi boza penza ebele namonaka ata soki eindi ebebi bokotelaka toujours Karine Mokonzi ata soki esali ndenge nini bozalaka toujours elongo na Karine Mokonzi en tout cas que Dieu vous bénisse boende ezalaka ngala ninga bafana bongo boza bafan oyo bozo soutenir moninga na bino bozo soutenir mama na bino bozo soutenir star na bino eza na bafan mosusu bazalaka soki star na bango asali soki mwa likambo moko songolo omona bango nyonso babalukeli ye omona bango nyonso mbala moko balingi ye lisusu te mais en tout cas bachinois boza penza suka na bolingo envers Karine Mokonzi babiloko ya bongo en tout cas nga nalobaka toujours esimbaka matin midi soir babiloko ya bongo ezalaka toujours kitoko boende ezalaka boolakisa penza bolingo ya makasi envers mama na bino nini lisusu tokoya kobakisa mpona bolingo oyo bozalaka nango envers Karine Mokonzi boende ezalaka bokontinue toujours kolinga ye soki bino bokolinga ye te bokomi koexpose ye na mokili oyo eza na barealité ebele mokili oyo eza na makambo ebele mokili oyo bato balinganaka te mokili oyo bato baza kaka na tendance ya kochola batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna
biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gerso Biashara Tokos. Gerso Biashara c'est la qualité. Gerso Biashara bisika masolo ya kitoko.